Quand il y a trop poigné, les journalistes c'est belé, tout. Moi c'est mon bébé. Bon moi c'est nanga. Bon moi c'est nanga. Olingana ka côté maman centimètre hein. Comme kaka Karine na côté maman il y a centimètre en ko. Na zoa. Ngamna boma libalana. Ngapomla na sala zoa na boma yango. Yo ka konte babik ah maman ndele rozo mobile na kine si to lembia donc maman ndele quoi. Oh, yesolo. Ah, viens Karma love. Karma pas. Vraiment so meli ko finze mo yoko sanga ki sinjora na fula ngokutu. Donc fula nzembo na taka nzemba viens nga mo pao. Ba honorer. Ba honorer vie. Quadra. Agbada. Ba honorer. C'est que tu triple nationalité. Parce que c'est Mukende. Moi ça pembe longue jambe. Vraiment je t'aime ma chérie. On peut c'est numéro 081 99 088 65 je t'aime. On a fait problème pas on a un problème na mikolo ngala moi mukela ngina barankinité babilo ngali tout ça misno na sala nga bien on sala bon moi fier na sala bien kuna ngana olo bakana on peut se merci na boss nanga Dav Mubamba papa na Davline Mubamba ma grande sœur chérie moi ça pembe bana linza katina posto muto babi journaliste international hein Betty Masengo Canal Futur News Canal Futur News émission qui toko so ngoza ba news surtout il y a merci na yale mokemo kulu tu l'homme en cravate merci Vitzala tepe komi babi mu pepa sika nem ko mu pepa sika Betty Masengo mon entier to la nani Canal Futur News mama ki to konesa wana masola mboka eza wana eza vient jorate musique Congo so lingo yebango wapi News Betty Masengo Lilala Orange bon s'abonner belé vraiment bon je rappelle la télé-réalité il y a ba vie à artiste congolais na habité vraiment Betty Masengo Oumela Betty Masengo moi aussi qui toko Canal Futur News Canal Futur News babi qui tala on a sur Canal Futur News au bon mais sans côté émission Nabino Canal Show au présentatrice Nabino Bobby jeune artiste hein mais ça représenter Bino Nicosette disque d'or et en Bobby autrement dit CPI là on a Yambel invité Nabino au Bozela qui trop bosenga moi trop Bobby qui Sinzo Bobby hein leader du mouvement na mais le lot actualité hier qui est Koffi Olomide a PCA chant les camarades rande bien bon camarades qui n'ont pas non camarades ni ba PCA parce que les leader à groupe na ye to so lango anaki Sinzo rato découvrir ba vérité nyonso na kati Canal Futur News. Bonjour. Bonjour ma petite sœur chérie Nicosette obi tulangani ngapa na peso comme petit makambo quoi petit makambo do petit na moto na première fois que na vie na onjora o moto ko mininga message aux ambitions c'est émission na tel profil na on a bendi ne so mayo mona mokebo vraiment to sa émission de obi na ngate na mukolo na musa na sa na mukolo ko zonga na agité zonga na musa na zo sala en tout cas merci Nicosette petit makambo merci na tout besoin na petit makambo yeyo LNT production Landrine Ndongala Tulomba Tulomba elengi akotala jeune producteur mu pepa sika petit makambo yeyo mu pepa sika vena Landrine Ndongala Tulomba mu pepa sika yeyo quoi. Merci beaucoup Babi comme moi la photo yamba bien on est là yamba ba fan un peu faut boya Babi petit makambo non moi mukela makambo na quoi qui Sinzo rato zaira na posta to développer notre solo là ngana ebi osa en orchestre na yo Mario to yamba te mais osa leader ya mouvement na yo ce qu'on ndenge nini Koffi Olomide na moi pe ba te belé balongwa ba porter parole balongwa ba musicien balongwa mais Koffi no abenga bango ta pesa bango nzembo mais yo pe ba pesa nzembo Babi avant Koffi Olomide yamba yo faut sombela ki Sinzo car OK na sendwe oyo sombele car ki Sinzo a pesi comme on en parle les grands mots pas au ayemba obige mutune zo sala en tout cas merci beaucoup na petit makambo Nicosette petit makambo ngana za petit sera Koffi yana miaka mingi chéri Koffi mon bébé moi mon cœur à moi mon amour mon pao naza petit sœur na ça trop na quartier latin vraiment na sali trop na quartier latin cadeau via pesinga ngwana na bandi pe mon na musique na quartier latin donc batuto basala basa musala ko langate nga vraiment sala musala ko leka batu presque tout batika vie mais ngana passe na bisengo atana na groupe nanga mais na vie nanga na souci Koffi na linga te muta saka na Koffi na linga ka te muta saka na Koffi
Capo vient à Bisson en 2018, à boire une polémique, tiens, au Koufa, on s'est rendu sous polémique, mais. Mais pourquoi on n'a pas ce qui s'y est, on a tiré polémique. À ce qui fait l'année. Mais il y a un peu de Caligula. Karma pas. C'est que Kofi Olomide ton ayo kinze mwana pour chrétien trop baobi azwa sinza kate suki azwa Tatiana Cross a pese pas fabrica sa kabola na Tatiana aselma mebele ya mabe yango ton karma pas yembele nze mwana on sait que Kofi Olomide abi vraiment tout on a kiti mandoki ah abwa ki pe mandoki aboyi na ranki na obi okota suma mtepo karma pas déjà adressé kenanzela. Merci la ville en Blaise B quoi. 5e dan. Avant de répondre, il y a Robi Fouem Mamobala qui bassina qui tord, il y a un lengi à goût. Il y a un Jean-Jacques Pagna, Pembe, je t'aime. Non, bon, ça n'a pas été Jean-Jacques Pagna. Car ma pas, ce qui a aimé les Kofi Nzembo, ngana yeba. Et puis, on a aimé les Moutou Nzembo, Moutou Anafo, appelé ce cadeau, et Zarabon. Ce qui a aimé les Moutou Nzembo, Moutou Anafo, appelé ce cadeau, Netinga. N'aimé la ville en tête, Tenda Nzembo. ACP la pesanga cadeau naembela papi kake nzembo nazwa cadeau naembela mama lu arisho nzembo nazwa cadeau vela nga fafa longa pe nazwa embela ba surprise ezali nzembo wana ba embeli Kofi ayebi yango te nga mutu pile pecha Kofi na yebi te me kama paso ka embeli biso nzembo ayo pianga même pe ayo pesa nga même pecha Kofi Olomide na ke pesa Kofi to separa ma to fula ngo tu fort ami pela Kofi bena solo Mais embele Caligula. Ya Kofi Olomide. Yo ka konte wabik ah mama ndele rozo mobile na kine si to lembia donc mama ndele quoi. Oh, ya solo. Ah, velanga karma love. Karma pas. Vraiment so meli Kofi nzema yo pesa nga kisinjora na fula ngokutu. Donc fula nzema wana taka nzema velanga mopao. Ba honorer. Ba honorer vie. Quadra. Agbada. Ba honorer. C'est que to triple nationalité. Parce que c'est Mukende. Moi ça Pembe longue jambe. Il y a pas Christophe Mbenju. Patience. Ba embrifer langa nzembo Kofi Nzambe ba pesa nga ona fula ngo. Ah beti masengo abi mon boss Dave Mubama papa David Mubama babi moi ça Pembe. Beti masengo ba embrifer langa papa na honorer nzembo wana. Bon comprendre que toza ki sinzora awa babi ki sinzora babi yo po komi na ba polémique yo on koti ba confier belé mutasaki yo kota ba confier eza Karine Mokonzi babi bolingo na bino et comme tu ba musicien mal à l'aise. Banda bo kuma mosa mobali yona Karine Mokonzi comme finga ba musicien pe nazana na RTGA ba longoli Karine Mokonzi a travaillé sur na RTGA té ce que étant que mobali Karine Mokonzi yo lobini c'est gars toute triple nationalité ya na jean ndongara mobali anjila linu motema de china bundes bana so babima na banjila linu ya de chipena obotela so bana solo oza mobali musuna pembeni te to ndima pena bana baso biso Gloire Ramos. N'habite Karine Mokonzi balongoli na RTGA ta. Mais Karine Mokonzi a longé déjà parce qu'elle est lettre d'émission. Te balongoli Karine Mokonzi te. Balongoli Karine Mokonzi te et puis Karine Mokonzi a fini musicien te. A fini musicien nan. Fali pour Panawe Ranson. Karine Mokonzi a sali émission. A fini Fali Ipupa na we Ranson. Tantine Fali na Koko ce qui peut Koko nani tika musique. Ozoka yo moko Tantine Fani mais Fali a tonton Fali. Yo komi Tantine. Et là on est que ça Fali. Finga ki nda mayele quoi pas qui maka indice dans Tantine Fani. Wana so ki Fali la ndango ego kamusangai. Patrick Dion le bourgeois de Maine. Mami Djema Long jambe mes condoléances. Rebecca Toto ba diamant. Théo Longi papa na restaurant mondele soda poto. Na lobi boy. Tout ce qu'on va ventira, tout ça émission petit makabana moni mutune zo sala et oza mutamaye lever na nga libola mokonza Dijon. Na osika makasi. Na so vraiment na koki ko sikilo makasi vraiment. Te ko silkate ta au petit non. Te na lobi te non. Non pour na Karine Mokonzi na ko beto même na ko beta yo, na ko beta yo. Donc pour moi si na yo on va beta. Je te dis la vérité respectée. Est-ce que on a qui ça émission oyo Karine Mokonzi a fini Fali pour na Ranson. Émission internet, c'est ça on a fait rigola. Mo ki mo beta la monde entier oui, a fini Fali. Ouais Ranson makianda ba mo bala mapata. Ah non. Oui? Non, tout sauf ça. Non, tout sauf ça. Non, botika pourquoi bolingi? Pourquoi bolingi ka mona bata moi c'est bozo na fina eboy. Quand il y a trop poigné ba journaliste va se belé, ba tout. Moi c'est na yo. Mon bébé. Bon moi c'est nanga. Bon moi c'est nanga. Bolinga ka yo kota mama centimètre hein. Komi kaka Karine boy. Na kota mama ya centimètre na ko. Na zua. Ngam na bomali balana.
nga pomona na sala zo na boma yango pour récupérer Karine moment to tulisi Karine na rotula batuli sentia boyeba bina nyolinga eli susu po sentia talingaka bala ye buzo beleki 3 ba bala eli susu taza ndumba et tout yango yo récupérer comme toko baka yango po babi yo ba fa no ba baye yo babi soki yo babi yo zo sona Karine point ba balingi Karine taza fi des problèmes est-ce que venanga jaza panya boyinga est-ce que tu la couche à boyinga Angela meza boyinga est-ce que Michel Lukula boyinga Lukulu Micheline maman Daniela est-ce que ma copine à moi Irène Villa et Irène Villa pas si Nzambe oyo lingi mama Karine trop na lingi hôtel Karine oko ça repère la raison mais Karine Dazana asani le remonter fali poupa so nanga je t'aime beaucoup na lingi mingi fali poupa zana on a maîtrise aux mobali Karine atika mkomoto kotanga kombo na atika li mukolo moko te ko finga yo vraiment fali poupa Karine atika mkomoto ko finga yo viens nga wera son na linga ko mingi yebi na ndako et pas ma pata viens nga alibola mokonza Dijon viens nga choisir ma tête à l'homme fort tête ndai maboko bank Karine a sa respect et ça musana sa respect nga rapé bongo et c'est très belle azo bon okomi mon soko okomi et ça nango ba base ba ça nango ba rumeur atolinga kaka afula mane ba tchaika tantine Fanny jamais mon mbala comme tantine elle ba bengi vela ngunda fidèle tantine ngunda fidèle tantine patron Moselu ba bengi tantine Sydney Langa parent australien simbata elle ba bengi tantine intellectuel Tofil Munganga et simbate donc fali aotika la mkomo kote ko la tantine Karine ko finga mkomo te wera song donc alinga wera mingi alinga fali mingi petit sœur ça ne ba base quoi c'est bolinga na bino te bakosi to linga na ndenge nini c'est ma petite sœur chérie c'est mon bébé moi hein Véranda fidèle ah pourquoi ça gagne tabi ma chérie mon chou netinga anniversaire camarade nga zalelo Loris la congolaise joyeux anniversaire abenganga mon chou mon bébé Julie Kitima maman la prince motema présent Adonis Ngambani papa nono lichumba ma Christine Mandoi pas nono I love you et le quoi pas nono lichumba dans Londres mon baba ma Christine c'est mon bébé moi mon amour maman c'est Christine tant on ba mo a commis mon bali nanga Karine c'est ma petite sœur chérie ma petite sœur chérie Sylvie Mayo motema Yoshilo Manda na Toronto Rita Zangu la japonaise c'est mon bébé donc Karine c'est ma copine c'est ma Karine donc Batika Samsana vraiment Gloire Ramos vraiment agence Work Trading Fret Aimé Kawuka Aboudou Sama Garçon les chances dans Lyon Papi Zila Claude Zola na Anvex motema Clarisse Makuntima Batika Karine Samsana mutu azama yele o bonaza artiste ya solo o mutu esalaka asokani Karine Mitalio ça va baiser problème peut-être comme idako koma na suka émission na biso Canal Show Kisinzora moi liloba opesi numéro na contact pona batu nyos baza posa Kisinzora yembela ba ekofelo mida yembela ba onzemba Kisinzora ba contacter yo ba solo na yo opesa ba programme nyoso opesi numéro na yo ça ba dédicace na poto comme idako chité. En tout cas merci beaucoup na Koda Mboka Willy Musheni vient na taille S mobala mwindo lengi taille S ngana ti chemise à double X mais Willy Musheni taille S 00243 81 99 088 65 merci na mami Samo Koko maman na Marc et Geoffrey merci na batutu bolinga Kisinzora Gloire Ramos Landrine Donga la Tulomba Elengi Rotala merci na Léopard Sécurité DG na Raoul Kaouma na à Londres DG na Fort Ramos merci Gloire Ramos merci na Joséphine Mengi Gloire Ramos merci Gloire Ramos merci na Richard Boula la carré magique na Fort Anita Ikomo Yebisa Rodrigue Apula je t'aime beaucoup mais nazana batu tozo sola pour nzemba Koffi Olomide ayemba bango batu ape sangande ba voiture ya C ngana lingi na ngai Jeep toko tabutene ngana na lingi na ngai Jeep batu baza soka ta 50 ming bakara C na lipa muta sombele nga Jeep na Kinshasa awa Koffi ayembie mabanga pe Koffi abwaki Gloire Ramos
Kofi Abouaki. En tout cas, merci à Julia Florinda, maman à Jean Céline. Merci à Guani Matota Top Model, Anna Stella Fraser, maman à Marcelo, Anita Ikomo, Bibi Chidumbi, Adudumbisi, Clarisse Mouyembi, Yagilen Asebe. Vraiment, je t'aime ma chérie. On peut essayer le numéro 081 99 088 65, je t'aime. On a fait problème, pardon, on a problème na mikolo. Ngala moi mukele ngina barankini te. Babi longa line to sa misno na sala nga bien to sala bon moi fier na sala bien. Kuna nga na lo bakana pe so merci na boss na nga. Dav Mubama papa na Davline Mubama ma grande sœur chérie moi ça pembe banal inza katina posto mutu babi journaliste international hein Betty Masengo la formatrice célèbre hein. Maman Davline Mubama Jean Bilongo merci pour la baïmanche. On appelle si merci na Josué Fasik hein babi hein moi mobile mon coussé quoi babi ça le connaît ça bien Nicosette moi aussi Kitoko Betty Masengo moi aussi oh Kitoko Robert Lokonda Mobali Kitoko Robert Lokonda Mobali Kitoko Canal Future News Canal Future News émission Kitoko so nous aba news surtout il y a merci na yale mokemo kulu tout le monde cravate merci Vital Mwanda Get Peter Shaw Big Manager Robbie Wemba Maître Blaise Bekwa I love you un petit sœur merci beaucoup, au revoir. Merci pour l'invitation à qui s'inzo resalinga bien donc to côté na nouvelle numéro émission na biso ba fanatique na Bilongo pona ba image ba biso bo mona kinga na ki s'inzo ra bien na banda kunde to tambola ba bi ki chassa na biso za kitoko ki chassa la belle donc merci na Josué Fasek Facele Josué Facele ba bi cameraman à Canal Future News